Papa Chéri ebisa héritier Watanabe que ozana nous mwana muke il faut ozon en classe. Mais réponse oyo pesaka et pas héritier Watanabe. Pourquoi pas au pesaki yango et pas ya mwana tsuka to et pas ya batu bayaka kotika mwana tsuka na BCBG. Au sacrifier vie ya mwana batu. Oyo saliwana, c'est-à-dire il faut oser la traduire en justice. Est-ce que yo moko mona ki yango te que za malamu te ko zo mwana moko boye ya ajoana quel que soit un talent. Pour nini au préféré que zo mwana ya ajoana ya 11 ans et puis ya moi si ko exposa kaye devant Batu et puis akobina ba dans ce moment où ils obscène. Mais quel que soit aux camarades de mon tombolo Papa Chéri aux pédiatre. Laissez-moi de dire ça. Papa Chéri aux pédiatre parce que na âge o ya yo. Je ne pense pas que kokaki ko sala eloko yo salio. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes abonnés de Congo Winner Télévision. Hein, et c'est vraiment abisso que boza on a belé pour nous Rolanda biso et puis boza ko s'abonner na Congo Winner Télévision et ça la bien. Puis bon continuer toujours ko s'abonner na Congo Winner Télévision et ça la bino vraiment et ça la biso vraiment grand bien. Je dis comme ça un grand merci au coordonnateur des Congo Winner, lui s'appelle comme ça Adida Lumumba, l'homme à la taille S, au Tobin le nouveau marié. Un grand merci à toi. Un grand merci aussi comme ça à Madame Sarah Kabunji. Voilà, Sarah Kabunji, un grand merci à toi. Un grand merci aussi aux personnes qui me soutiennent. Là, je vois comme ça Guillaume Ntingani, le conquérant Liboso Ngomba, Nassi Mangomba, et puis on a moni les autres Téchik, Makengo, Tonton Chic, Tour du monde. Après Brésil et après plutôt États-Unis, Belgique, France, Kalamini Tagozong et la biso en Afrique, on a Guinée, Côte d'Ivoire et puis à Royer la biso, on a Kinshasa, la Migolego, tout souffrir vraiment à Rosangae. Et puis un grand merci aussi à mon ami et frère hein, Jean-Jacques Odimba, Moutoua les régies des eaux monétaires, pourquoi pas aussi dire comme ça. Un grand merci à Papis, Motimbi les miroirs, toujours dans les vifs des actualités. Aujourd'hui, j'avais voulu que tout solo là vraiment entre biso na bino ba abonné à Congo Winner Télévision, c'est-à-dire que tout mec un peu co-analyser sur les faits oyo ya marambezo le cas na internet hein, parce que tout là qui tout la moki tout monde qui bongo sorti excusez médiatique il y a ndeko na biso petite sœur na biso o pas c'est pelisa biso na ba mikolo et belé les cas na musique nae dans 16 il y a Jibem Piana, Papa Chéri na kombo ya Brunette mona tsuka to mona ki sorti médiatique nae ndenge nini alobaki na émission wa leka ki wana ngana lingaki na mitu na mo question avant que toko ma resola na kati. Pourquoi est-ce que Brunette alingaki koleka na TV kaka na moment oyo? Est-ce que ezalaki préparé to ezalaki préparé te? Est-ce que Kisinjora ye mutatinda kiye to yete mutatinda kiye parce que comme moi qui sinjo rappelle na kati ya émission et bimaki est-ce que mama kambo nyo seza ko salama eza ba kabal monté te pona ko luka ko détourner ba actualité ya artiste et musicien mususu o pe bazana ba actualité to ndenge nini en tout cas wana nde tozolinga to solola yango na kati ya analyse na biso déjà pour nous signaler que matanga avait na biso chaque Congo tisiro ezaka na kati ya morgue to koyeba pété soki ko bimate to éviter bateau baza côté organisation ya matanga boluka vraiment bosala en sorte que programme en épée c'est mon pot et ça la biso vrai bien. Voilà comme je disais déjà tantôt dans les sommaires que tosola likambo ya mwana suka parce que biso tout le monde qui sala qui vraiment pas si comment on a mwana suka ko le kana télévision ko le Papa Chéri azo pimela e mwana nae Papa Chéri azo tenir ba promesse oyo apesa qui était alobaki que ako mema na poto na mwana ba roke na poto mais depuis apesa promesse wana tilelo ndeko na biso Brunette a roke ne poto te puis ake plus loin azaki na Chine na ba propre effort nae Papa Chéri apesa qui est azonga kisasa après akotinda na poto ye na mwana to solo lango muke ndeko na biso na Brunette à kota BCBG soki tokobosa na te na ba âge ya ba 11 ans ou 10 ans et puis ba 10 ans ou 11 ans na yona ezalaki vers les années 2005 2006 ba bilo mo bongo 2005 2006 ou soit 2007 période où ya lopele wana période ba beta lopele na période wana au moins on a ki ko kota na groupe BCBG Papa Chéri en étant papa o yo poza na bana o bota pe bana basi. Est-ce que yo mona ki ngo te que za malamu te ko zo mona moko boye ya ajoana quel que soit un talent
Pour la nini, au préféré que vous moi na âge wana 11 ans et puis ya moi si ko exposa kaye devant Batou et puis akobina ba dansement o eza obscène. Yo rondima bazwa daïda na yo to soraya na yo ba commissaire danseuse na âge ya 11 ans bazo exposer ye. Mais toi tu l'avais fait et pas ya mwana Batou ya muke na kombo ya brunette mwana tsuka pi bo surnommé mwana tsuka na kotala mwana na koleka même na ba TV na ba temps wana o azaki mwana muke makasi même sa façon de s'exprimer à la télévision ezaki ko correspondre té c'est-à-dire ozo mona penza ke mwana oyo aza mwana muke mais papa chéri il a exploité na niveau mo o to ko imaginer tout ça j'ai mo boy héritier Watanabe ayaka pe na BCBG. Héritier Watanabe Gogan Toto ya Tembe ayaka pe na BCBG mais tant ayaka na BCBG papa chéri olobaka nini watango wenge nyonso ekaboni papa chéri ebisa héritier Watanabe que ozana nu mwana muke il faut ozonga classe mais réponse oyo pesaka et pas héritier Watanabe pourquoi pas opesaki yango et pas ya mwana tsuka to et pas ya batu bayaka kotika mwana tsuka na BCBG opesaka réponse wana te parce que oyebaka que Ozozwa mbekana o déjà o okotumba mikoleko ya. Pour il faut dire la vérité. Ou lobi loko pas héritier Watanabe mais et pas ya mwana tsuko lobi ngote. C'est que yebaki que arozala mbekana yo o okotumba ka mikoleko ya. Déjà nde tozo so la boye ba balancer les biso ba image na o ya concert ya liboso ya mwana tsuka na BCBG et betama na Barumbu awa. Na terrain na biso ya Barumbu wana. Mwana wana muke aeko bina azobina liboso ya batu ebele papa chéri Jibe Piana au télémina simo otala bo mona image na ndenge Jibe Piana otala mwana batu muke ya 11 ans isuka wana te azwa mwana na atomboli ya mimie c'est-à-dire que ko tombola no tombola ke memaki ozaki déjà ko préparer mbekana yo et le roi lisolo Isaac na Abraham c'est-à-dire que Abraham a bisi Isaac tokyo ke tiganga toke sala toke tumba mbeka Isaac a bisi Abraham papa même mbeka ngona ko mona te eza habité toke kaka eza déjà kuna tong ba komi kuna Isaac azo comprendre te papa bandi ko bongisa déjà etumbelo pas après azui Isaac akange basinga ache wana Isaac a dit ah papa mbeka ngo ezaki ndengai donc ndenge moko Jibe Piana au sacrifier vie ya mwana batu oyo saliwana. C'est-à-dire il faut oser la traduire en justice. Faut oser la traduire en justice pour mboka na biso to comprendre que justice est ça là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que oyo ça les exploitation des mineurs ou exploiter mwana ya mukie kubimisa na télévision bongo na habité pour peut-être bamboka na biso armo beto ko na niveau ya kobosa na makambo to peut-être so bakangete nde mutu mo lobaki se kaza camarade ya muko ntombolo mais quel que soit aux camarades ya muko ntombolo papa chéri oza pédiatre laissez-moi de dire ça papa chéri oza pédiatre parce que na âge o ya yo je ne pense pas que kokaki ko sala eloko yo sali yo et puis que au fingisi baluba nyonso premièrement au fin ici ba camarade na ya génération ça dit ba tout ba romo na papa chéri ba romo na Weranson ba romo na Adolphe Dominguez ba romo na bino tout ndenge moko parce que yo osali eloko eza soni ya ko fingisa batu ba musicien ebele ba botela ba danseuse na bango mais ba mema yango na ba ndenge oyo ke na ngote yo ke na ngona ndenge moko eza plus salité et monani na miso ya batu. Ba musicien belé ba botana ba danseuse misu batinda bango na ba poto bisu ba musicien na bango ba roma boko lela bango bana mais papa chéri okokaki pe ko sala bongo soit soki okokaki ko sala bongo te il fallait ata opesa mwana batu accès ayaka komona ka mwana na ye et puis Magali je sais pas si je me trompe par le nom Magali soki na ni petite sœur ya papa chéri yeba ke yoza mwana mwasi makambo bino bo sala mwana ntsuka yo na maman Agnès Lusambo avec beaucoup de respect makambu bozo sala eza bien te makambu bozo sala surtout yo na ko s'adresser na yo po yo za mwana mwasi imagine siko mabo kilo moko boye alobi na yo ko zwa mwana te to ko mona mwana yo te et puis vous êtes allé plus loin bo misi photo mo boye yakala obolo ba que mwana tsuka ayaki ko mona mwana na décembre dernier mais c'est faux et archi faux soyons un peu réalistes. Elongi mwana tsuka oyo auti ko apparaître kala mingi na télévision na elongi eza na photo wana est-ce que eza ndenge moko et puis mwana tsuka nous dit clairement que sa fille maintenant a 9 ans
photo o wana bolakisi biso eza ya muto aza na 9 ans mwana ya 9 ans ya mukuse bongo azalaka mwana ya 9 ans oyo akoyoka yoka soni pamba pamba azalaka mwana ya 9 ans na minute fois dans la 4e primaire je sais pas mais beaucoup ebisa biso ke photo nezaki ya décembre dernier or bo sali ba makambu na bino po boya koyebisa biso na télévision ke témoin na wana azokosa na eloko te parce que boyebi makambu récemment papa na bango oto le kapé la télévision papa ya ba brunette eleki na télévision azako se plaindre à niveau oyo yiko imaginer te ba ebate jibe mpiana oke obanda ko pesa bango ba cadeau okoyebisa bango ke mwana na bino bina ka kitoko mwana na osa musa malamu azokotela ngambongo yango ngape na olinga te bino bo souffrir yango ozo sunga famille or obanda ko sala ngo ozo arroser bilanga po bilanga no ekola po buka et puis ozela ki pe même pas ekola po buka mais obuki ndenge balobaka manga o ba misuba ozela etela yo liango na mungwa. Attends, je ne pouvais pas faire ça. Et aujourd'hui, je donne raison à maman Amida Chature, Yago Tika. En tout cas, nazaï vraiment na posé au coach ba komba ba tout aimé. Et là, ça la passe, kota la marambo, papa chéri, j'ai bien piano, mon colo logo là yo. Ou ça là loko et salamio et surtout ba tu ba respecter à ko sakanate mais yo morondo lingi biso to ko makoya na ba télévision poto ko makolobela yo. Pour yo mo mi pesi respecter. Je donne raison à la maman des Junior et Soraya, Kuboya yo, pour tel niveau ya mbanda oyo zule limer. Et puis mbandango, ils étaient que na nenga siko, pour so bi siko yo, mère de aboka bwana azam mbanda na été, mais ce qu'on y a série wana mère azaka na palais. Petit wana mukie wana donc ça dit na âge wana zaki nango, azam mwasi, ça dit azam mbanda ya maman Amida Chature. Imaginons. Et bah tu me souviens que c'est dans tes habitudes hein? Et là il s'est appelé beaucoup maman Amida parce que bah il coûte un peu à fragrance nande connaît peu moi s'il paraît que tout bobo ta mon angoisse à so ipe na Angola mais ozo continuer toujours comme ça la mabi tout ce qu'on a biso ko taxer vienanyo na vienanyo yo posaka na kati parce que bah tout on na mboka au Congo bah kombo ekenda sango eza l'autre na l'autre. Mais yoku tunde kombo kenda sango te biso to tchaka bino na ba molongo ya batu oyo bazalaka ça dit ba saint ba o ezaki bango ba mabe muso ya raté pa na bango mais or to mikosaka papa chéri osali biso elogo oyo esali vraiment pas si elogo ngana osenga na ndeko na biso brunette na minute oyo elogo ya osala ya makasi ezaki kokende na justice koluka kosamba na justice soki olandanga soki okozala maele bato bazara pembeni ya brunette bato bakozali baku ya kotala o boza soki okozala na posa omema likambo na justice amema likambo na justice te po papa chéri alingi te amona mwana ye to po babotisaka ete amema yango na justice po na likambo ya exploitation des mineurs tomona yango bato belé bakotela yango ba prison exploitation des mineurs mono azamona mukie okoki ko exposer te na miso abatu mona nazo bina ba danse ya ba lopele biso tout oyebi ndeni lopele bina maga lopele pe sakasi parce que mwana wana ya mukie ako bina danse wana ya lopele na mutu na papa shiro bandoko itanini donc mwana tsuka soki okende na kofunda papa chéri na justice mema yango na procédure wana et ko ça la grand bien plutôt to ape na posa to mona papa chéri moi 2 jours to moi jour moi na parquet hein? Et ça la fait bien pour ni za la ka ba tu msufu ba kenda parquet yepe to mona yake yepe moi parquet et ça bien héritier tana beto mona na likambu o kutu ezaki consentement ya yena mwasi vidéo bima akenda rape bon prison et bo pour aninte papa chéri pe likambu ba tout ba ko mona ke eza mabe okendela yango prison et surtout ceux qui ba tout basali yango intelligemment et puis na sagesse nyonso papa chéri il mérite ko kangama mukie azo mérité faut akangama mondambu pour que epé sa leçon na artiste et musicien nyonso o batikali na mboka na biso oyo ba komisa ba danseuse ba bilanga na bango parce que ezala raté kotala ba musicien nyonso ba komisa ba danseuse ba bilanga na bango c'est pas normal ba leki na biso na bayaka na orchestre pona koya koluka musala et non bayaka pona ko komisa ka bino ba mibali na bango soki okolinga ye sala le roi kakol l'a fait uche na palais. Mais il y a la mona et puis maman Nias Lusambo aux amers
oza kutu na âge ya kozala koko ya mwana nsuka oza na âge te ya kozala mama ya mwana nsuka te peut-être okomaki mama ya mwana nsuka na par défaut kaka po papa chéri akomaki pe mobali na ye yango okomaki mama na ye mwana wana ya mwasi bozaka na ye soki magali mpiana bazo sala ye bongo ndenge bino boko sala mwana nsuka est-ce que o sepela nango na ndenge na monelelaka na monelelaki yo est-ce que o sepela nango est-ce que o sepela nango en tout cas tout me un peu qu'on revoir et ça m'a fait très mal de voir un artiste et musicien de mon pays au succès peut déjà ici là makambu oyebi mutuna makolote oko kota ngo facilement oya koloba na batuke eza makambu na bango ndenge babandaki ndenge bakosukela papa chéri aza mukolo ayebi neni ya gérer makambu avant kokota makambu ya batu je cite bien les noms Robinho Mundibu avant kokota makambu oh peut-être tu ne connais pas les débuts même la fin ya makambu wana bongisa na nos carrière musicale na yo frère des fois ça nous fait mal kota Robinho Mundibu ndenge ozalaki ndenge ozako beta banzembo no awa ko esala ba succès wana lelo musique ezokoka susu ko koma na niveau te batu bayoka yo mais tu es le premier ya loba na makambo batu et to mélanger moi muke na fongo la parenthèse ya Robinho po na kotipe likambu na e bandeko ba mbakabino na bémission Hermo bino mo be boko na niveau be sa bango te place nga na olinga na kosa te place na olinga na sabwe place olinga na zongisa sabwe okoti makambo que artiste et musicien congolais ye mutu azongisa mambo concert ko beta na poto papa qu'est-ce que vous entendez parler yako zongisa concert na poto bino webi eloko balobi ko zongisa concert na poto. Est-ce que les combattants balobaka vraiment que concert eko betaka tetisuka? Est-ce que les concert posons en apoto? C'est pas parce que les combattants ont vu que on a changé le régime. Et vous êtes là pour nous dire que artistes et musiciens tels ne azongi sagi ba concert na poto, mais c'est pas normal. Et yo posa fier nango. Poké donc ça dire yo na musique nyonso beti poto no ya liboso poké ndeza artistes et musiciens muda memio. Et puis ba memio lokola ngulu oyo ke lango sonité. Ozo marteler sur yango azongi sa ba concert na poto, azongi sa qui a dit que c'est lui qui défend mieux la rumba congolaise? C'est que yo ebino mambo musique te. Robinho Mundibu oyebi elo côté na mambo musique c'est que betara kaka ba décaler na yo. Pour okoloba que artistes et musiciens na biso yende mutu a défendra mieux la rumba congolaise et puis mtasala la rumba congolaise mieux. Papa awa na lingana na meka ko éclaircir yo pour comprendre. Na mboko yo on a des gens comme JDT Mulopwe o asaka rumba. Lemsio za akite na Kisasa. Na mboko yo on a des gens comme Kabose Boulembu. Kabose Boulembi plutôt. Asala ba rumba danger beta ba niaou beta ba voiture sans moteur banzembo danger. Na mboko yo on a des artistes et musiciens comme ba Jos Diena. O basaka rumba danger ba manda chante basaka rumba danger. Ba Ferrigo la basala ba rumba danger makasi. Ba héritier Watanabe. Et toi tu nous dis que c'est l'artiste et musicien congolais qui fait mieux la rumba congolaise Fally Ipupa. Papa, il ne fait pas mal ba rumba nae. Mais ce qui est commis dans ma rumba, ça la mieux n'engé te lobara. Ne faut pas que ça la sentiment. Et puis on loba que yene mutape singa sous esprit na zongi sa robeta ndule ya rumba. Rumba nini yobete la biso li solo. Nzembo ni yobete li solo. Abela chupin, abela chupin, abela chupin. Yangona nzembo ngobete la batu li solo. Zongi la décalé, soko moni décalé ko simbate. Ozui pena ba valise na oko yoka sonité quand ngo le kana ba interview o sali les sous interview o lobi que na zongi Pakistan po ba biso ko zara pakistanais na place oyo kota ba makambo wana maîtrise na ngote zonga Pakistan o gesa marambo no kuna o betela biso ba masolo ya ba millions de vies ba masolo ya ba 20 millions de vies ba nini et souka no kana nzembo moko
Bah 20 millions de vies on est souvent quand dans un moment quoi. Et kenda bah 20 millions de vies. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Nous ne voulons plus entendre ce genre de choses. Soros en a posé européen artiste et musicien à bino, toi artiste et musicien tel ou tel, bah éloge. Ça là on a n'engé na yo. Et non qu'il y a coupé ça artiste et musicien tel bah éloge et puis aux autres dénigrer bah l'autre. Et ça a bon côté quand même. Et tant que vous dénigré par l'autre, yo moko sala nini na musique ango. Yo moko opesa nini na musique. Il y a une question que je pose souvent. Quand vous dites que Fally Ipupa est le meilleur artiste congolais et le numéro 1 de la musique congolaise, et loko nini oyo yasika touche yasika o Fally Ipupa a apporté la musique congolaise. So que zali boyeli bisongo bo mona que débat wana to rotika ngo to bandolo basu te kazara numéro 1 te azara numéro 0 te azara boyete. Tant que la réponse est obimate Robino tu n'es pas aux amututé okoyo yebisa biso makambo ya bongo. Et puis ba makambo ndenge ko kendaka ka boye ndenge ko kendaka boye to ko comprendre. Bah tout penza et belé bah comprendre tout ça li banaliste ko comprendre que à chaque fois l'artiste et musicien fait rigola prépare quelque chose de bien tout le monde a kaka ba biloko mo e bima na internet pona roya koluka ko bungisa actualité il a fait rigola zaki na concert na stade des martyrs artiste a Michel Libiso émission il y a un moment en Ferregola abimisi album Dynasty artiste ya Libiso makambo ya ba visa 54 Ferregola aye na date na ya ba Didas Arena artiste aye Libiso non actualité ya Liboso concert na ya poluka émission plutôt basalaki na confrère na biso Marius Munga abimisi émission na pototala kendebwe ezuité après baeko bimisa iloko oyo ya mwana ntuka. Je défends mwana ntuka, je condamne papa chéri, mais na poussi sous makanisi nanga plus loin. Ndenge to lobara que faut que ça la analyse pour na comprendre loko ni ezolinge salama. Tellement que makambo e bandela mi 2 ou 3 fois. Yango na oyo lisusu to moni que c'est que Zara bato à côté kuna pour preuve dans cette émission là, la fille avait bien cité le nom de Kissinjora et Kissinjora l'a défendu. Akoloba que ce qui mwana tsuka tangaki kombo nanga, c'est parce que mwana tsuka aba no ngai na banovana na coin ya veni na bango kasongo na barumbu. Mais on a des informations que Kissinjora tu avais donné $100 à la fille pour passer la émission. Est-ce que tu es l'homme bon? Est-ce que tu es l'homme bon? Tout ça pour que batu bako me mama tellement que papa chéri a zappé kilo tangu li solo ya papa chéri go betama batu bako me mama bako la na makambu ya papa chéri mambu ya billetterie ya concert à faire rigola batu bako chassou moi kate batu bako la soute or que bozo luka bo déstabiliser toujours artiste mais vous dites que vous êtes fort dans votre camp vous êtes fort bosala makambu ya bato baza makasi et puis bato baza ba faible botika bango basala makambu ya bato ba faible pourquoi makambu o ezara ya faire rigola et comment ko déranger bato ebele c'est dit bokomi ko créer lango ba cabale pour que l'artiste a se fondre a so échec na concert na ya Didas Arena mais aussi longtemps l'artiste Fally Ipupa aussi a son concert na ba arena wana o ya Lyon et puis na ya Bordeaux. Qui ont fait CG? Personne. Mais pourquoi les arènes y a fait rigola et commis CG débattoir hein? C'est-à-dire tout va remis débattre sur yango ponanini. Et puis beaucoup mieux créer ba cabale. Toi qui est dans la réflexion logique. Pourquoi dans le bibongo? Parce que dans la émission ana tout le monde a tout ba photo circuler sur internet. Na lunette oh ya mwana tsuka. Soko fixé regardez au mona janvier et puis na vienjora bango mi balé bazaki wana et puis le même jour wana vienjora passe à la lisusu émission na Shadrack Akangai bilamba o Shadrack alataki na émission ya mona tsuka ya mwana pekaka alati na émission ya vienjora je ne sais pas ils a coïncidence
to Shadrach a préféré kabandela so bilamba un jour il a ne croit pas que Eros à la coïncidence, tout Eros à la makambo na kolba. Eza marambo qui très bien préparé par nos frères des empires du mal. Vous êtes là pour déstabiliser la musique congolaise. Vous déstabilisez la musique congolaise et cela ne nous honore pas. Beaucoup à niveau il y a ko aider musique na biso Erosa là vraiment grand bien. Neti ba événement d'actualité oyo eza na mboka boy. Ceux qui boza ko aider ba artiste musicien Erosa là bien non ya ko créer ka ba makambu pona ko faucha ka ba artiste musicien. Mukwantombolo mon frère Bogard de la presse, sois très attentif. Sois très attentif et fais très attention par rapport à makambu ko leka na internet. Bolanda ba makambu ya batu ya mabete. Parce que ceux qui bozo landa ba makambu na bango, je vous jure, ba olinga bacha batu na distraction ya ko sakanate. Affaire mona tsuka o e gomé na maman na distraction, les gens vont oublier ba makambu ya concert ya faire rigola et comme makambu mususu. Parce que nous commençons à avoir de la vérité pour nous yeba batu nini yo bazana sima ya makambu wana. Bato bazana sima ya makambu wana, to komi ko comprendre bango. Faisons très attention et au ça là vraiment biso grand bien surtout émission on a et salama rappé wa putain na kolobaku batu ya vampire du mal ba ko sala makambu ya mabe émission on a et salama na Africa elengi o eza chaîne ya ba warrior batu tout baebi. Pourquoi le choix a été seulement porté na chaîne wana? Tout ça là très attention. Et surtout, na osenga na bino, bandeko tout oyo, bokota la biso, bosolo la na batu oyo bako tinda, mwana tsuka, na makambo eko salama. Parce que soki bosolo lina bangote, vous risquez que, mwana tsuka bako simba te, mais bako simba, bato ne bako tinda mwana tsuka. Aujourd'hui, c'est vrai, papa chéri est humilié à un niveau oyo. Yemo pas louaki to humilié na un problème que toi parce que yemo lukaki et comme n'engue komi boy. Mais qui sont derrière ces faits? Pourquoi batomboli yango boy poeza papa chéri? Parce que papa chéri est un artiste et musicien, ba solo la raté. Yangwana batomboli likambu ya papa chéri. Ceux qui sont musiciens mususu, est-ce que les gens sont na vie ou ils sont? Et puis ceux qui sont artistes et musiciens mususu, est-ce que les gens qui tombola yango to balinga ki ba luka eleka na ba télévision ndenge zabwe to ezala bango ne ba financier likambo? Et les loto moni yango poeza papa chéri. Et papa chéri conseil na repesa yo foye ba place ni rotia lokolo. Qui mutema mabe oyo olakisi, je ne pense même pas que autoromona ezayo. Parce que olakisi niveau ya ki mutema mabe moko batu bako ndimate papa chéri batu tout baebi. Lelo tika batu bako moseka junior, to lobela junior. Junior à l'âge ya kozala je pense peut-être grand frère, ya mwana tsuka, Soraya, Daïda n'en parlons même pas. Mais ba komi na bango bana ya mwana tsuka, c'est-à-dire ba benga mwana tsuka maman. Mwana tsuka zala maman na bango et puis mwana o mwana tsuka botami aboti. Ba junior ba robenga e leki. C'est-à-dire Daïda abenga mutu maman oyo aza na âge ya baleki na e. Fako benge maman leki, maman leki to voilà, to ebite soko benge nani. Tout ça c'est parce que votre papa a l'inga qui se respectait. Et puis papa chéri au lobela biso na télévision que opinion ya mutu ba changera ngote mutu na mutu azana opinion na et lelo tika biso to loba que oza pédiatre et za opinion na biso parce que tu as voulu sortir avec des enfants, des mineurs. Si on l'avait fait à ton enfant, est-ce que tu allais l'accepter? Banana yo ya banana yo car ndenge bazawana to ipete soki bana caméra soki bana nani ba koma na niveau ko koma basala bango bongo nde basali nani ndenge sala ki mwana batu Brinette. Est-ce que yo lingaro sepela nango?
Papa Chéri Jibin Piana, on s'est respecté. Non seulement on s'est respecté à Rotika la nuit devant Mwana Tsuka, mais on s'est respecté l'issoussou, il y a Ropi mais la Mwana Tsuka Mwana na ye. Parce que déjà, Botika la comme Adam et Ève. Place wana bon. Respect déjà qui papa chéri na yo on ezaki sous terre. Respect qui papa ezaki sous terre comme un Robin à Jean Bedel. Atina yo bezula nga papier mouchoir. Tala siko papa chéri na munene na onyon soana. Mwana Tsuka kandinga zalaki bongo et puis tayo azana ngolo lelo je signale que yango ta zagi nango série peut-être oyo yo obandeko bimana e par rapport ya âge ya mwana azana ngo pour lelo yi azana 24 ans. Soto bi tozwa moins 9 ans ya mwana na e azaki na ba 15 ans. Donc déjà ba 15 ans ana yo bimana na ba 15 ans ana et puis okena plus loin bolongola basé mimi balé avant à troisième Yagobota. Troisième Zemi Yagobota, c'est parce que sa grande sœur avait voulu que Zemi Zalara pour moi na bangoza mwana muke baromi ko mona que ndenge bazemi ezo longa pamba pamba et au risquer et endommager moi na ba jours à venir. Pourquoi tu l'avais fait comme ça, papa chéri? Soki lelo to sali on pas Daïda. Soki lelo basala ki yango pa ya Soraya. Est-ce que l'ingaro sepela nango? Aujourd'hui désormais au Congo, nous avons 3 pédiatres. Otoyebi ya Liboso, Otoyebi ya Mibale et puis ya Misatu Otoyebi c'est papa chéri. Mais si ko ya batu wana nyonso Mibale et Longwe, oyo c'est-à-dire plus viral. Et ça, papa chéri Jibin Piana. Parce que tu nous as donné l'image comme si Yosarana Makamouana te. Et aujourd'hui, yo, c'est-à-dire, bah, tu niveau bako sakanana yo, ah, papa chéri. Anya longa pour ani na BCBG. Bibi Sikre, les y avait un jour à longa pour ani na BCBG. Winnie Mandela. Alonga po ani na BCBG. Pona nini balonga na ba BCBG. Ndeko na biso Zambrota. Oyebisaka biso ki otinda ene na Canada pona ancienneté à Oumeli en tout cas au monique moyen ya ko récompenser ya wana otinde na Canada. Mais aujourd'hui nous te comprendre que aux arotinde na Canada tepo na makambu ya récompense ninga umeli mais ozotinde pe kuna poseke yepe azana makambu ko lobe pa na yo. Donc papa chéri ozana ba makambu na ba danseuse pour mema Brinette na poto egosenga nini. Papa chéri po otia Brinette na niveau ata ya Turquie egosenga nini. Papa chéri po otia Mwana Tsuka na niveau ata ya Grèce egosenga nini. Papa chéri pote Mwana Tsuka na niveau ata ya Belgique egosenga nini. Mais tu veux pas le faire, tu veux seulement faire chier la fille d'autrui. Oyo yo rolinga te basala ngona bana na yo et puis tu l'as privé aussi son enfant. Ce n'est pas normal. Arrêtons avec ça. Moi je demande à chaque fois non senga na Mwana Tsuka kene ko funda affaire o na justice. Papa chéri, il faut akangama. Papa chéri faut akangama. Toi na posa to mon appelle papa chéri à ça la 2 jours na parquet. Toi na posa to mon appelle papa chéri à sambi a gagné te meto monique à sambi. Polikambo a ça les a raté. Exploitation des mineurs. Il a exploité un mineur. Na âge il y a 11 ans. Tu exposes une fille devant la foule. Et puis elle passe aussi à la télévision avec des danses obscènes. Papa chéri. Oye barate que makambo koma bwe. Totele meli makambo papa chéri, il faut balandela yo au kota prison. Atoko ça la 2 jours mais faut kota prison parce que c'est pas normal. Voilà, merci beaucoup na tout oyo ba talibiso en tout cas, j'ai dit comme ça merci na bandeko tout. En conclusion, je vais dire ceci. Nos artistes et musiciens, beaucoup mon niveau à maturité.
Bozo charge Nabino en étant les artistes et musiciens. Ça, c'est un conseil que l'on peut Sabino. Ne vous laissez pas faire. Rago oelo bamara de partout. Et surtout, ils ont un groupe Yabatu Oyo. Pour déstabiliser certains artistes et musiciens congolais. Et moi je vous dirais que vous les artistes pour déstabiliser bino, vous gardez toujours tête haute. C'est la musique mais vous gardez toujours tête haute. Et surtout les artistes et musiciens Oyo. Bazalara toujours si makambu pour créer les artistes mususu makambu 2024 oyo boromona na poisa 2024 o mututu vérité na egobima. Qui avait dit que papa chéri salité negobima te? Qui aurait croire que papa chéri salité negobima te? Lilo papa chéri salité nebimi. Et puis nana okanisa que artiste mususu basara bakabali ya mabe basalite na bango gobimate tokomona ngo pe gobima kaka na 2024 o toza basalite na gobima. Et puis les artistes comme des Robinho Mundibu en voie de disparition boluka boyeba eloroni okoki kosala po ozonga en actualité luka eloko ya bien ko sala ozonga en actualité ça ko travailler dur ko pesa tous les meilleurs de toi. Et non, on regarde la TV pour nous finir artistes et musiciens, surtout pour nous critiquer les artistes et musiciens, pour nous tomber les artistes et musiciens, oh peut-être baba pur vieux na to boy ba relation boza na on a batuté. Mais Luka osala musala na yo na sincérité et puis na simplicité. Les artistes comme des Robinho Mundibu en voie de disparition, donc boye ba sala eloko est important pour que succès na yo ezonga. Pour ozonga en actualité, de clasher sur les gens et ozongi sauter. Kosala ba makambo ko luka kosala na ozongi so na eloko te. To ko luka ko critiquer batu pour na retombo la vie normalement, je sais pas moi, peut-être pour na ba relation boza nango, mais ko kitisa batu pour na retombo la vie na ko tombo la vie no pesa mabete. Mais faut tala lo lengi nini ko tombo la vie na yo. Soko ko tombo la vie na yo. En tout cas, et ça là vraiment bien et surtout que Ferregola n'a pas de problème avec un artiste et musicien comme Robinho Mundibu. Regarde d'abord ton poids et puis regarde les poids de Ferregola. Ferregola n'a pas le même poids que Robinho. Robinho cherche les problèmes avec les artistes de ton niveau qui sont, je sais pas moi, le Fabregas, et je pense peut-être pas que Fabregas aussi est ton niveau. Donc, sois conscient de tout ce que tu fais. Et au ça là-haut, grand bien. Voilà, merci beaucoup en tout cas. C'était là comme ça l'analyse que j'avais fait par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile. Et je dirais aussi un grand merci à Botalibiso. Et je dis un grand merci à Guillaume Ntingani, les concurrents. Liboso Ngumba na Sima Ngumba na Katikati Zalarayo, Guillaume Ntingani. Et puis un grand merci aussi comme ça à Kadé Tsundi du 21e siècle, le roi lion, oh, Yabiso Tobin Rabon, tonton Nyakese. Un grand merci aussi à Tichik Makengo, tonton Chic, autour du monde, After États-Unis d'Amérique, After France, After Belgique, Arozong et la Bisso en Afrique, Awa, mais Aroya Pega non, la mort Afrique, Arobananon, Guinée partout, et puis Arozong et la Bisso, na RDC, Mikolo, Ekoya. En tout cas, un grand merci aussi comme ça à Madame Renate Ifoku, Madame Renate Ifoku, Bisso la semaine prochaine. Togo Zalazale, la Bisso, vraiment grand bien. Un grand merci aussi comme ça à Lalou Maleba, oh, et Angamoro, et Palais, l'artiste à Lalou Maleba. Un grand merci à toi. Un grand merci à Bandegotou. Un grand merci à Papi Semotim, les miroirs. Et aussi un grand merci à Jancy, Swana, Médio. Donc un grand merci à toi. Un grand merci aussi à la personne qu'on appelle Jean-Jacques Odimba, Motoile et Tic Tac Boutique, Régie des Eaux, monétaire, hein, pourquoi pas aussi dire comme ça. Un grand merci à la responsable de la beauté, elle s'appelle Donnel Maeva, la bellissime, la responsable de la beauté. Et puis un grand merci à Arlette Lusakono, l'enfant du boss. Retrouvez-moi prochainement dans une nouvelle
émission, surtout des analyses, hein, parce que Tourbando Kende vraiment, moi j'ai analyse et ça la biso, grand bien puis un grand merci, tout. Donc retrouvons prochainement dans une nouvelle émission, dans un nouveau numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement dans Congo Winner Télévision. Ciao. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Mutume Kwana. Yamana Mutume Kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.